je fais beaucoup d'années dans Osaka. Comment qui n'a pas moko la famille va nommer nouveau dirigeant pas PDG dans quatre entreprises. Ngaïbe n'a postulé, il faut postuler, je dois mettre ma tête. J'ai qui m'a candidat belé. J'avais un ami, Willy Kwame. Willy Kwame, tout ça naé, quoi collègue. Je suis allé consulter un ami dans nos salariés. Voilà ce que nous avons comme un combat. Je ne sais pas ce que on a vaincre la bataille aux 2 ans. On ne t'inquiète pas. Dans un vieux monde nigérien, on va nous aider à vaincre ces combats. C'est d'accord, on doit voir le monsieur. Tout c'est un Nigérien. Ici, quand on a des conditions, ça a été Tozaki na bana mibale ya mwasi na mobali soit mwasi ya mibale azaki à peine na 6 mois aye koyebisa biso makambo wana ayebisi biso ke mpona kolonga poste wana il faut na sacrifier mwana na ngai mwana wa mobali sacrifice yango il faut nasomba mpe ngombe akozwa mwana akoti na kati ya ngombe mama mwasi ayebaki te ntango aye na ndako makamoni komosalama mwasi azali ndete akoma koganga na bende mopanzi namei koconvaincre ye na bise tozwa bana mosusu. Ça c'est pour notre bien. Regardez un peu la famille autour eza pauvre et tout, on doit s'enrichir dans quoi tout aux mbongo facilement à travers ces sacrifices. Ne moi c'est pas qui maman le monsieur a commencé à faire la pratique la cérémonie na yona à Pasoli bombe ngoli mona bilamba bandi kokotisi mwana kati ya libumu ya ngombe abandi kotonga na kati ya lupangu aijenga na kati ya lupangu na timola libulu ya monene po bakokunda ngombe wana na kati bato oyo banda kotimola bato nenga monsieur libulu ya monene boye c'est pourquoi on a fait ça, c'est pour le poubelle. C'est pas poubelle qu'on a en Kati. Donc c'était un peu comme ça. Après, moi on a pas dit na kati ni bomu ya ngombe. Abandi kotonga. Tango itikali mo parti ya mukie boye, na okimo na socha. On n'avait pas bien compris si c'est que ça signifiait, mais c'est quand même passé. Papa, comme dit la Bible, les diables risés pour poster wana na longa na ngango pété. Pour commencer cette émission, nous vous présentons une agence, l'agence Amani International, une agence import-export vers Kinshasa, et bien pour tous vos colis, tous vos paquets, à destination donc de Kinshasa, une seule adresse, rue Anoul, numéro 8 à XL, Matongé, porte de Namir, numéro de contact, plus 32 24 11 92 22. Donc c'est une agence de notre sœur Magali, notre sœur en Christ, tout soutenirier, oyo bazali na ba kilo, bazali na biloko, ya rotina donc na Kinshasa, adresse ezaka moko chez notre sœur Magali, sœur en Christ, bandeko na biso, baye, voilà, donc rue Anoul, numéro 8 à XL Matongé. Et puis, na ba oyo bazali na ba kilo à partir donc il y a 5 kilos récupération à domicile. Donc on peut récupérer le colis à domicile donc à partir de 5 kilos. Voilà.
Donc, Bobo Sanate, adresse rue Arnold numéro 8 à XL Matongé, numéro de téléphone plus 32 24 11 92 22 chez notre sœur Magali. Mbote, bandeko balandi, on a vu ce qui autokuta na labino. C'est toujours avec plaisir, ya ko kuza na labino, ya ko partager na bino. Encore une fois lelo, vous avez mona na image bino moko, na yambeli bino sous maman Grâce Kalanga. Maman Grâce Kalanga oyo boyebi, oyo bolandaka. Tokuta na sous lelo après Milulu ya France. Bolandaki ba image à partir de la France, week-end et outil koleka, ezalaki Milulu la France. Il y a 3 jours à conférence donc on à Paris. Ezalaki le 10, le 11 et le 12 juin à Paris. Bato bayaki ebele bana bikamo bayaki ebele de par le monde, baoti États-Unis, Allemagne, France, bazalaki wana Suisse. C'est-à-dire que mokili mobimba bandeko bayaki ebele bolandaki ba image besoin d'en également ba extrait image awa na kati episode biso ya lelo ezalaki conférence ezala mituna monde de moi comment qui abi ezali conférence oui ezalaki conférence avec un thème bien déterminé je vais toi donc ça déjà thème il y a conférence wana na makalanga avant conférence wana to lobaki Dieu est plus puissant que nos condamnations ça c'était conférence thème oyo nzambe apesaki pour la conférence wana il y a 3 jours. Tu as mis maman lelo après en gros tu me rappelles que c'est la restitution de comprendre les cas qui pourquoi les gars qui bongo ni nyango salemaki pourquoi yango lelo tu n'as biso boda maman Grâce vote Olembi. Bonjour mon fils Nzamba Pambola Limia la pesibino baso bambote de partout bana Nzambe otata pesipema mbote la bino bipa nyoso kutameli malgré fatigue mais alime akasoda soka telemi yango wana donc nazara pour répondre mituna na mitungisi na epe ko répondre bino mokonzi apambola biso Saint-Esprit azala na biso na masolo nyonso tokosolola molimo mo santo asunga moko na biso tozo implice et kozamala momingi puisque ya lobi na biso vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nanzela lobana ende pas vérité zali pour babengi les chemins la vérité et la vie. Merci papa. Merci maman Grâce Kalanga tozali toujours na sengo ya yamba yo na kati ya émission oyo pato solola Milulu ezali na France. Ko solola ngolelo parce que makambo ya minene de kaki mukolo meme ba 3 jours wana na kati ya France na Paris alors to me rappelle ko solola alors l'habité maman Grâce d'abord avant tout na kota na mituna nanga n'est quand même yo moko maman Grâce impression na yo il y a 3 jours à la conférence sur ba tunyo question okolobani na makambo ile kaki pona yo iloko nini yango e makaki yo nini ngoloba d'emblée avant peut-être kota kada bituna. Merci mingi mutuna ya papa Limia ezali mutuna na bino ngai na koloba ete eloko e markaki nga makasi kotala ndenge peuple de Dieu obaki liboso tata la bango vraiment bazalaki disposé. Ils étaient vraiment disponibles. C'est ce qui m'a marqué Pessinge Sengo et puis présence na bango ezalaki vraiment kolakisa ke bayaki liboso tata bayelaki mutu mususu na ngai na bango toyaki liboso tata namoni moto kolala pongi te namoni bato ko bakisa makaka non c'est pas possible moto préféré vanda na mabele ayoka liloba Nzambe bo batelemi debout vraiment et puis ce qui m'a fait du bien bana Paris Nzamba pambola bino komona ete na leleli bana Paris mona nyo sabika ma Paris telema namoni na ba vanda ki na basi na bango bana mbali ko telema ko tika bakiti. Ça m'a beaucoup vraiment marqué et j'avais senti dans la salle et nous tous ceux qui n'ont même esprit. Donc vraiment Essalinga Malam papa, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, le maître de temps et des circonstances. Il y a le bas qui était sur une alliance. Ataba telengani si on a zabolo ndengeni et chaque chose a son temps. Bouté ko ingelaka tongo kotanaka. Donc merci papa, je n'ai pas beaucoup à dire. Que le Seigneur vous bénisse, banabikama de partout. Nzambe apambola biso. Amen.
Alors, maman, c'est vrai, lobby, même esprit. Ça, on a senti dans la salle, on a senti communion. Il y a maman Grace Kalanga, na bandeko bazala kiwana. Ils allaient une famille mon koubouné, tu beaucoup de temps dans c'est-à-dire que j'ai trouvé ça exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a confiance entre tribunaux, bolingo, on a senti ça. Il y a l'amour, il y a c'est vraiment fraternité. Oh l'amour ni wana bon, tout vivre à peine biloko le sous-terre. Moi nous montons aux États-Unis. Aïe, na France, bah écoutez na maman, neti bazala kanaye ici ka beaucoup. C'est-à-dire que les animaux, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Cette communion wana, c'est-à-dire que lisanga wana ya bandeko oyo batu bazana bisengo batu baki na passe na bango servette passe zalaki, mais on sent quand même bolingo entre nous. On sent cette vie moya famille. Comment vous expliquer moi? Comment vous expliquer ça? Merci papa. Moni Bible lobby na Actes des Apôtres chapitre 2. Na 4 na chambre haute bazalaki. Bazalaki moi moqué et belé kolikate, mais comme bazalaki na même esprit, ils ont compris l'objectif de côté la chambre haute ko bondela. Donc même esprit murmure ezalaki te ba comprendre qui souci en Zambé. La Bible dit le Saint-Esprit les a visités. Et tant qu'on a visité bango ba mimi li bando là. Donc c'est ça papa. Et lingi koloba était banana bika moi bazana implice oyo bango ba bakisi na bomo ina bango. La parole de Dieu, Jésus est arrivé dans le monde pour sauver ba kokolo na bala kokoko, c'est comme ça. Donc utakala la parole toyo kaka nzambe makomeza na kata Bible bataille lelo te bazo teya ba patriarche bazali, c'est ça. Mais ce qui est important, Ezali Moto à comprendre. Moi, les Kambabikama, c'est que moi j'ai compris. Batoba Sepeli, pourquoi? Parce que les gens étaient derrière les hommes pour leur délivrance. L'homme de fée, femme de fée, voilà, non. Mais Nabika va comprendre que délivrance na moto, Ezali de moto. Quelle est cette délivrance-là? La repentance. Donc, des choses terribles. J'ai fait le sexe avec les bois. Dans le monde, ok, non. C'est pas sans Zambé à Pakolo Mafuta. Tant Zamba Pakolo Mafuta, donc cela veut dire, mais c'est ça, différence, la repentance. Moi-même, j'étais servante dédiée, papa dit, mais comme Nalobaka, j'ai témoigné depuis 2000, je peux dire 2000, la R2C, la Kiangola. Mais là, maintenant, l'instrument de Dieu, il n'y a que 8 ans. Donc cela veut dire que c'est simple. Donc, nous avons présenté Banabika, moi, exemple, Nanga. Parce qu'il y a des gens qui souffrent, qui cherchent de délivrance. Parce que quand on a 41 jours, quand on a 100 jours, laissez-moi vous dire, c'est faux. Nous, quand on a 100 jours pour avoir délivrance, il y a beaucoup de gens qui font de graves défunts. Et ça, les colonels et la police n'a pas de noir. Quand aujourd'hui j'utilise l'eau, tango, ngana mosi na ye, toke kokota na zamba pour la kobondela. L'air tata na biso azu flash, azu AVC. Toke na mosi na zamba kobondela. Premier jour kaka, zamba lobi, mais non, grâce. Alobi bima. Pour bima, kolikisa tango te bima. Kende et pas tata wana, lomba mai, bouteille mai à 1 litre, lomba moi mélango pendant 3 jours. Nous sommes continue à continuer parce que je suis les sources d'eau vive. Mais avant de faire maïwana mela, il doit se repentir. Parce que mais il y a des trucs, la protection, parce que le corps tombola qui est, il y a des choses. Il y a jusqu'à aujourd'hui, elle est mouteke, mais elle a qui a protection, mais est protégée. Mais avant de venir, pour me chercher ma face, intervenir. Kendena no liboso a tout bela. To bimi na zamba, to kene pour 3 jours secs, to bimi na zamba. C'était en 2000. Non, c'était en 2004.
un papa na bosa raté dans mois de mars tant to bimi na ngala bina maman nzamba lobi to bima toujours l'exta tango apamba. C'est ça bande comme souti le bazo vivre situation là azo kene obo sale langa prière obo kene mangengenge montagne bo sala gens va au temps et tout ça mais non Nzambe papa Nzambe asayaki Nzambe asakangola ki devant sa moto et na moto vrai vrai yango ngana nakola kisaba na bikamwa na bimbongo na bino non Nzambe na besoin mbongo te puisque ça bolo pas pesa mbongo mbongo on Nzambe lingi ayo ezali nanu au comprendre le langage l'objectif de Christ est venu comme moi je témoignais Maman Kalanga Mwana Zahire ba affiche partout il y a des hommes de Dieu qui m'invitaient mais non ce n'est pas ça. Vous comprenez? La servante de Dieu, ah non, hein. Ça fait 26 ans aujourd'hui, mais je suis la servante de l'Éternel il n'y a que 8 ans. C'est là où j'ai compris richesse de Yangwana, bénédiction de Yangwana, parce que Nzamba Nabi Kalanga 2000, Koku Fate, c'était à 99, Koku Fate, comme la poisonté. Comme la poison te kindoki wana yo zo ngombe la poison linga ngote parce que yo bombi yango yo obombi yango bazo mona ko ozana nona bango soko panzi bango le kutara bango bimisi fininga na kiti na 5 kati na yo c'est fini mais yo zo luka batio le boko batio bo bakotio le boko pona bas bondelani puisque les hommes de Dieu sont là pour prier. La Bible nous dit sa parole, vous poserez les mains. Alors, mais bien sûr, criminel, vivre vie, il y a salaire, il y a patron, c'est des choses différentes. Ça, ce n'est pas des problèmes dédiés. Non, au cas où tu as foutaillé dans la société, l'entreprise, il y a celle-là qui, Nzambe yaka, kolongola li fout, mais non, baso foute li fout qui toko, quand tu tenais mon salaire, c'est qui toko. Et le kola le papa limia, ce qu'on nimbala, donc c'est là veut dire que c'est ça papa. Donc tango bana bikama bakoya, puisqu'ils sont contents, il y a ma kambo ebele. Ils ont appris maman la kisibango donc vraiment papa ma repentance vous étiez là non vous-même vous étiez là qui témoignage qui te connaît témoignage qui te reste qui na sida na biki témoignage qui na cancer mais non. Regarde comment j'étais criminel. Regarde comment j'étais pudique. Moi, je couchais. Il faut que je parle comme ça. Vous allez me pardonner, mes enfants, puisqu'il y a Bible dans sa parole. Dieu n'a pas fait d'hypocrisie quand il a parlé l'histoire. Famille moabite. Tata Okakishonite. Les bananes bako togola discours na bango na bilengi mama la bango Dieu a parlé si ma komo na bilengi mama la bango bako ka bilengi mama la pas tata bota bango c'est ça donc Dieu a parlé. Vous comprenez papa? Donc il y a des gens jusqu'aujourd'hui oh baso sama kamwana tout le monde dit makamanga mama gas na bimisa comme polele lelo to comme mwana mbwa bako na kisana internet ndinga ko sambrasala na mwati lelo to comme mwana pepeza ko bomba lisusu te moto yako kamata mafi azotia montola monokolia la peso faranga elle suya ko bomba te mbwa ya kasala osa esa suya ko bomba te tomoni lelo ba sirène ya bato moyindo babimi ne bal esa suya ko bomba te donc c'est veut dire papa ranga esengela ki bana bikamwa esengweza puisque tant ba kutali bango na bango ba yebani lokolo histoire donc vraiment c'est magnifique donc to ya ki na kati ya fête parce que le rendez-vous là était vraiment extraordinaire. Tata Zoma de banane bako lela passer les qui continue diable changera système bouton na moi c'est lui-même qui dit voilà je suis le plus puissant que vos condamnations. Notre thème c'était Dieu capable de changer ta situation mais yemoka elikola punda la révélation na mona ki nga mote bala ngé belé vous étiez là au René ba témoignage alors le Seigneur a dit je suis le plus puissant que vos condamnations. Donc cela veut dire et sengowana papa ya kotala na harmonie bana bikamande bazaka so bakutali na moi milu so baketoki na Belgique non vous étiez là mais après Belgique aucun ba témoignage ya somo donc ndenge tata benga bangwana il a fallu que kaka
moko akotikala azalité puisque ils sont partout dans le monde. Les enfants des Bikama sont partout. Voilà penza papa il faut na lobano baza partout partout donc tango mbele betami mama bengi esengeli baya po bako ya pamba te po biki mama tango benga kabo donc il faut kutana na yemei to yango no moni sengo wana papa ezaki na kati sa. Voilà, ndeko lobita mama bengi bakoya. Mais ce qui est quand même à niveau il y a but également, il y a conférence à bon temps, il y a bon ébélé. C'est vrai, il y a ébélé dans le lobby va fêter, ils ont fêté, mais ils ont pénal na tina nini. Voilà. Déplacement parce que bon, on doit aux États-Unis ailleurs, on doit aux Allemagne ailleurs, on doit aux Musika, Tiki Fabien ailleurs. Ils ont na tina nini, ils ont dit poisonné. Ok, très bien. Ils ont dit poisonné, papa. Il n'y a que le seul chemin. Ceux qui ont aussi sacrifié dans le milieu de l'Andango. Au moins à Zambé parce que tout ça li ba connaître belé to mi teki le kwali kabo et pas ya zabolo to landaki ye to ke ba concert et to bini et tout ana yango tout ana kina ba nini cimetière kitambo yamba ye wo mona nanga limite cimetière yamba ka moto za envie ou ya kofi est-ce que tango yo yamba ki cimetière. Vous comprenez? Donc il y a des choses terribles au Banazambe Bakutana. Et on attend un Zamba Kobenga Bananae, alobi boya, ngai meina kokita, puisque Nzambe Mutabenga Ibiso. On est faudra rectifier, oui, Nzamba Ngolika Kananzela Mutoa, Magenzamba Benga bon, Alikana Canal Langa. Donc c'est ça. Ce qui, Bayaki parce que yo yebi papa, Alimia. Pas les qui na kaso tagi na kata salon moni moi bana wana ba innocent wana ba 7 ans 8 ans tu as vu toi-même papa bana ba ba pisa ba identité ba autus est-ce que era ba mabale belé koti et fracata makambo belé fille ba yona ba problème voilà papa donc cela veut dire que objectif ya moto tellement zamba ko benga parce que baki na maloba na ye vous tous qui êtes chargés ba mimbondo ba passe nos to comme bobala mukaka na tongo babi yo kanga venika kanga bisaka no kedengi ko mono tata bana to la tempete kanga mono kono sa suma sa niveau na ngate pusa na yaka kaka kitu ovano ndepe batata bavanda ndakobimisa moi mama mukebi mama vana na chambre mususu papa moi sonné na hotel boyeleni mama grâce nanga na yebi pete nalingi ko sentir yete sona musika na ko moyo kaposa so ina ebona hotala zabola kosa tout ça les amakam tant moi c'est pas obimisa donc akosa tant papa benga bi je suis au moins papa le plus puissant que vos condamnations que ta condamnation tango zamba bengi mwana ya moto oyebi ke nzambe nde zenga mambo avant date l'objectif ne c'est kolela soko tali mboka na kuna RDC na kasi to bonda ki pepo na mboka RDC na minito kotoka na minito pastane bakuna na este bazo boma ba solo kola banzizi yo yebi situation tala to kolia te to respirateur ti lelo passe misère. Donc, na ba foyer, na ba na toboti, na ba bisala na biso, na ba santé na biso, il y a trop de problèmes. Voilà. Alors, si jamais vous souhaitez papa, kakaya nzambe. Amen. Ça va pas comprendre maman grâce, mais na ba image de bat balandi, ba moni c'est engouement ya batu. Et puis place sur ba mona routier yo maman. Parce que ba toza ko mona, mututo azo nga simba yo. Mtoza koya ngoti maboko batuna ba papa tuni ba papa baza kufuka bosukuta sibo loboko azolinga kutu talonga loboko na hibité maman est-ce que trop bien idolâtrie maman bazo considérer nani pourquoi est-ce que manifestation là parce que bazo baza kolela c'est-à-dire que pour cette période na banulila yemo banulila comment on peut comprendre ça maman omoni papa limia na koyebisoli kamo moko lelo papa waki na pota na lokolo pote esila te okende baminganga na banzeta bokoko okei wapi 20 ans pote ekauka te me mokolo oyo okutani na ndeko moko boye abi alimi tobondela nanu nzambe papa kamata mwa mafuta otia na pota wana yokanga bie pa plus de 20 ans yokamati mafuta na kutana ndeko seba kama tama mafuta ya lime atobonde nzambe bakula lo ngo isika wana kotia kabi lokula black bo pote kauki
douleur à 20 ans pour te kaoki papa nangi ce qu'on a physique douleur à 20 ans osa kolala te osa papa lui a katé osa ko peser tant sous 112 kilos on ko se retrouver na 40 kilos 30 kilos parce comme les nzambe bomanga mais muninga wana lobi na yo alobi ali mais passer to sisi pa kamata mama photo tia karawa pas pour te qui passe ici ou comme autant sa voiture et tout ça on ça comme nous tout yebisanga papa tant au moins moto na bon moto au sentir nini ça va. Vous comprenez? Au ko sentir nini parce que et belé on a na kata France wana mbala liboso ba monanga mbala liboso ba monanga tata wana yo mona ipo ba picoler na loboko kanginga zoli ngoko isanga wana son émission situation c'est terrible. Maminganga babenga pour retourner qui madame. Les messieurs là nous disent seulement l'eau et l'huile c'est quoi? Nous avons les cas là ici. Est-ce que vous pouvez venir faire la même chose? Vous comprenez pas la question? C'est quoi qui va témoignage? Clémentine. Ma médecin va dire qu'il y a 2 jours. 2 jours, tu vas le dimanche. C'était l'opération. La pékisi peine à l'objet quel risque? Peine à qui n'a l'objet qui est peine à bisi bango qui a kobima d'ici lundi. Puis on va couper dimanche mais lundi à kobima. Ça c'était bon. Ma bibi c'est que peka lundi voilà. Juste aujourd'hui va zobenganga. Madame, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas moi, c'est le Dieu de Bikam. Donc Zamba Bikam, mon problème n'est pas ngakutu. Ce que mon Moutabi qui est malade, oui, Nzamangaka qu'on l'exception qu'il est capable de tout, mais ngana sepera un témoignage yaba ame babika dengo kakwana na qui frapper na zala qui chocolat na zala qui musalanga kaka otambula bande konanga banda na ebinza c'est ça meilleur témoignage yango na papa kolonga na mambi et puis kwa malamu tukotanga batu ba yoka bongo à dénoncer et l'équipe kakabongo et nzamela kase ba na kota boloko famille mutu na bongo ça et l'équipe kakabongo okipe ba komo benga mutu net mwana nga André babenga qui na famille moi si otoyeba ki na biso kaka yo mutu sala ki boy mais ça le remonter nzambali mbisa tout ça ya kaseka soka dénoncer ba ko bomete ba funda kota boloko donc des choses terribles moto azo bisa mobile ne ba vandi bo papa omoni mwana ba no misato bana na yote na bota ki libanda mobile ayambi soki na bala ete kuto akodoté. Vous vous rendez compte? Bon, à 12 ans, mais au cours de la fidélité, l'homme accepte pour te marier. Donc, c'est la vérité. Tant que maman à Bongo, je pense que, voilà. Pour moi, Nathalie Sarabala n'a pas de vie. Yanga moko, nalaki okanga, nako salamu, mais le but que c'est qu'il dit on a comment on a expérimenté qu'il moto soka kimi bou akio kimela nzambe azu décision sincère à se repentir nzamba wa ko bakolaye. Il y a aucun endroit qu'on peut te mettre ma sœur, il y a aucun endroit qu'on peut te mettre mon frère, même ton père s'il est soi-disant igwe, grand sorcier, non. Aucun endroit à la rencontre du Christ, il rencontre Christ, tu l'acceptes de marcher avec lui, il viendra là pour te chercher. Donc voilà, c'est vrai que maman Grâce c'est Baloza Rolandayo qui toque mingi, mais awa olobi je crois olobi pen pour la conférence là nazali pasteur té. Question dans toutes nos questions aux années parce que répondre dans monter. Parce que au bat ba moni wana na moni na France kutu kulobate engouement déplacement na salle comme bat ba ko fana na se mutu azolinga participer. Mutu alinga mona maman mais maman yo zanani oza pasteur té olobi ngana zananga pasteur té. C'est ça qu'il faut dire. Mais peut-être que vous avez pasteur, mais ça nous les qui ça. Et puis aux analyses, c'est que d'abord besoin maman. Merci mes papa Alimia. Mon gars là. Donc problème est là papa. Vrai pasteur. Vrai apôtre. Vrai archibishop. Bishop. C'est l'homme qui marche avec Dieu. Quand linga batamu ki ba peso bati traité que yo zaboye non. Linga nzamba bengo discipline nae. Parce que quand tu marches avec Dieu,
Auto Sinzambe comme blindé soudé comme moi. Je vous dis la vérité, j'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. N'a pas dit que Tambola Nzambe qu'on débat témoignage un pied dedans, un pied dehors. Ce n'est pas dit qu'un pied dedans, un pied dehors qu'à la sorcellerie. Il y a des choses, de petits trucs. Autres les autres séparés, ils sont dans Nzambe. Nzambe Sotabi, voilà. Elle s'appelle mon serviteur, ma servante, mais regarde sa vie. Nous avons la haine contre les autres, la méchanceté, Kotonga, Koemilie Moninga, tout ça là, la haine, c'est le diable lui-même en personne. Mais comment tu peux prêcher la parole? Tu représentes Dieu, on t'appelle pasteur. Non, le meilleur et le vrai, c'est Jésus lui-même. Non. Yango na papa nga naza pasteur te. Est-ce que pasteur ba côté la Bible batala vraiment identité pasteur anani? Pasteur azali muto azali 24 sur 24. Liboso banto baba am ko landela bango ko zo soin na bango. Papa azali muto yo e ko suka kana prière te prière oui. Mais s'il y a quelque chose, tu peux insister, tu peux aider. L'amour, un grand cœur. Dis-moi, fingayo, dis-moi, papa, j'ai expérimenté la parole de Dieu. J'ai appliqué la crainte de Dieu. Je vois des choses terribles. Si on a vu le monde, on a comment qu'on se l'a nzambe boye. Na comment qu'on se l'a nzambe bo papa limia. Si on a posé question, on a kagimi sur Dieu me parle. Ce qui n'a talisé Nzambe, comme on a dit, papa, je te connais, mon Dieu, toi qui m'as pardonné, moi, la première femme pécheresse du monde, tout ce que j'ai fait, cet homme n'a pas, papa, donc, Ezo Salema. Dans la Bible, quand il a recommandé notre papa, Noé, Moutajo Kingolo, habite Noé, non, yote. Mais, tant qu'on a tout pour moi, ce n'est pas là. Nous sommes égoïstes. Seulement, ta famille, qui est kotonga ba, oh, nous sommes mon kota kuna azwangolu, abika na welongo. Mais oh bandimaki, abika ki papa. Voilà, c'est ça. Moi aussi, Noé, l'histoire de Noé est déjà passée. Aujourd'hui, c'est Bika, moi. Aujourd'hui, c'est Mama Grâce. Tomema Sangoya, ya Yesu Christ. Oh, Yesu, ayakinango, toto ça. Connaissez un peu. Moi, je suis là, maintenant, c'est vrai, Dieu, mais non, il n'y a que 8 ans. Et puis, papa, là, comme ça, il sert avec nous. Des choses extraordinaires, papa, extraordinaires. Voilà, Batsouandi, Malamou, Maman Grâce. Alors, Awa, tu parlais que vous avez déjà ma délivrance, Awa. Vous expliquez, on a tous les gens qui ont été à cette heure. Parce que les camps de délivrance, c'est un des camps. Parce que tout le monde est bakouy, batubazako luba, batubazako tutuka, tuzuka bapala, nous sommes battus sur la ligne, nous sommes nous sommes je connais une chose tout ça là qui la fois passée le on est dans la délivrance, c'est délivrance des âmes sous. Pour ma grâce, toujours il y a un peu place sur la mort, ok? Vraie délivrance qu'à ces années, parce que montoyer, alors qui priait, quand tu priais, tiens le bon à bambandé, tout, mais bikité à ça délivré, mais puisque délivrance ces années, et là on est salé mieux qu'à soi. Tant que mon élo on a passé, tu vas passer, ben va profiter de la bilo quoi. Nous avons quoi à ça que l'on va aller bima, et puis on a délivrance. Bien on le besoin à monter. Et ça c'est nini, il est salé magawan et puis il faut délivrance ces années. Toujours que souvent mon cœur n'a pas parce qu'on les a dit comme moi. Papa. On le dit très bien. Moutakwei, à comment le pasteur a bima, mais c'est faux. Nana bima. Esprit que le bandé bima, mais non. Moi je pense que le ministère a dit comme les alignes, Moïbi bima, impudicité bima, haine bima. Parce que j'avais un ami à moi, un Guinéen. Paix à son âme, autoticabiso. À qui n'a magasin la victoire. Batte belle ba ko lisolo na bandimaki. Batte benga ngamba esinga na mutango kombo. Magena tanga ikombote. Cet homme là qu'est-ce qu'il faisait? Le papa Alima, tu fais le magasin pour avoir le bénéfice, non? Tu fais le magasin. Hein papa? Pour bailler bakayo.
mais naye kozwa ndeko na nga na Guinée to que la Savané qui était un autre ami bakangi na prison na kutiye tout ça là mama kalanga est-ce que tu peux laisser tes militaires langa militaire wa pinatika to kota na mutuka na biso elanda nga elanda to koti na mutuka mutu ase sengote. Mais écoutez, mais tu n'es pas content, qu'est-ce qui ne va pas? Toujours content de qu'on a pris, il y a un directeur, il moi à l'aise, il y a un escroquerie. T'as tout le monde, mais n'engagez yo et sengote. Oh, nasa ne sengote, makalanga puisque les lots baï bingate. Ata biki pamba, na magasin baï bingate. Quoi? Albina kane sengo mingi mikolo yari ke bayibi. Ce qui bayibi nge bele mande mkolombongo kota kebele. Ah bon? Ce qui bayibi onde mo abi ce qui bayibi ngande mongo kote bele. Lelo pe na stratégie na bato na na caisse bazongi saka mbongo plus et pas ya bato. Tout ça là mais bato so bazongi c'est bon plus ba déclarer que boli kiselinga mbongo bakena ngote. Vous vous rendez compte papa? Mais tele likamwana ana kati ya bikamwa bana bikamwa ba ekokutanga mama na bango na ko beta lisolo ndenge ni bato basali ba magasin na bango kaka mbongo ekota ka soko yibi. Tango yozo yiba kuna ezo signaler soko za mutu étoile donc franga no nyoso ya vina yo bazui. Mutu azosa donc kanisa skolo eloko na papa bana bikamwa o ba yiba surtout na poto eza na bane bele wa papa ba bébé bele ba akoli na bibero muyibi miliki ya muyibi bilamba na nzoto ya muyibi leje ya muyibi misuli bana bakoli ya ba bere ya muyibi. Magasin wana pepele. Voilà. Voilà. Bakangate. Bonjour pepele mais bazwa pepele lelo bazali wapi batala vina bango malgré pepele batonga nini basala nini donc na kati ya bikamwa bana bikamwa baye bakuti makambo nyonso to wana na kofungola makambo basala bambula kuna papa na ngabe baye bakate passe mais baye na bikamwa miroir yangoyo bikamwa eza laboratoire baza ko se repentir leur nyoso prière comme bien déterminée nzambe limbisa bana na ngai tata mbonga muyibi bilamba muyibi nakene kutu ko salela moi bébé na nga songolo ba ingénieur c'est ça qui a muyibi. Vous comprenez donc papa, vous ne pouvez pas combattre l'ennemi si quand on zo keleka ko beta makofi ona kombo na Yesu bondoki ya famille nanga bondoki ya famille no to tiana pe mais bondoki ya yo moko miloka. Lelo bana no bakobi bizarre siko bano leseki bango nini bakoli na mbongo nini tata mobali na ki grand frappeur chocolat akena ko yiba mbongo banane na pesa ulishola mwana nanga monyesi nanga na Luanda tongo 6 heures mwana bimelinga bi mama na kolenga nini mama fungola tele na kuti na congélateur na ko luka mwa musuni lelo na kuti na mobile ya kaka suka 6 heures du matin 4 heures du matin papa 5 suka 4 heures du matin 5 heures abi ala kana nda kuteka bewu ayela mosika ba bijou a diamant mosa tomba ba voiture minene mais mukolo mwana wana mwasi mobile sala kerera tiki muchase wana afungola bo papa chango na mayelemba abimisa mwa musu akokuta mutu wa mwasa mundele lole mobimi misupolele suki mama mwana mwasi so mama nanga yake mama talali kabo mama takabe takwa atakotala miswa mundele mwasa mundele kotala lole molibana suki mutu kati akati oso comprendre. Donc, tant que na 4 du matin, 5 heures, vous vous rendez compte, ce que bana wana basa ko na mbongo ndingo na bato ba kata ba mito. Moi si on n'a pas là ta babijou, ya bato ya baso siko yebisa ngai papa. Conséquence ce qu'on zamba lobi, le salaire du péché c'est la mort. Siko tango yo yena bikaba na kele no malembe ko beta demo makofi awate bandana ko beta demo makofi oyo tala vina yo mitala rectala o mena ki vinde ni na famille na bokole ni akole ni salema. C'est ça papa à ce moment-là eza makamuzamba lobela ki Jérémie tango Jérémie lobi papa pote ko ka ni na ko sala boni ndako sala ndenge ni pota o Jérémie 15 verset 48. Abi papa la kusuka poto yo tata na mboka ngana yo utiliser nga boye nzambe na ngana samba bo poto yo papa alobi invoque moi je te répondrai Jérémie invoque moi je t'annoncerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas. Tant que Jérémie que là
na mabela beleli tata alobi nini vos pères ont péché, vos grands-pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est vous qui portez la peine de leurs iniquités. Mais avec les prophètes, ils ont besoin d'utiliser puissamment. Mais tellement mon bondo wana nzamba lobi ba boti na yo. Vous comprenez papa? Donc il faut total ce qui les loza la mon bondo atatano. Tozo yo karakata bikamwa papa na to yo karakata bikamwa papa limia na kopesa yo nini vidéo en extrait nangotala mwana mubali alinga koma PDG ya Uzak biso nyuso to ki camarade ya moto nanga moto ebalaka ni wana Willy Kwame Willy Kwame akina Uzak wana zo sala kabo ye tatana kutazaki na moi poste bien makalanga nazo koma directeur général ya Uzak makalanga mutu wana zo koma directeur ya Uzak directeur général PDG nazo koma directeur général ya Uzak nazo koma nebisinga bi Willy Kwame mutu nazo koma bi mama kalanga confirmer nga penza ka zo koma to situ ngabi akoma kutata PDG ko kamara nalinga ko bobani musalo na pasi na ye amatisata yoko tango kaka ordonnance kwa ikpa toka na Uzaki nani bakamati tata José Ndundu koleka José Ndundu mwana mama rangai je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes dit devenez mais je sais que vous allez bien papa Ndundu papa José na saluer na famille tout mobimba ngande kononga yo papa tango José Ndundu akobi pezenga pe na sepenga bien nzambe rangai ndeko ranga pe mo mutakoti kuna na kokirina Willy Kwame na kende na Willy Kwame pe José Ndundu na ndaku na ye l'habitat de connaissances musala mingi amataka grande telo comme tout sabi oui na kotala ba dossier de mama soka mérité na yoki sangone asanga musala kitoko malamu na kochai kana nge palo baki mwana ba ay komatisa Willy Kwame Willy kokoma chef wa Uzak wana na bichi Willy kokoma chef ya Uzak na aéroport tata wana papa na ngai sango kaka te wekende nini noka sangone te kaka na bikamwa wa na kopeswa extra wana chango papa limi maman oyebi bien que nga résidence na nga ezala na États-Unis précisément na Washington. Maman, je fais beaucoup d'années na Uzak. Tokomaki na ntan moko lafaki basala réunion banommé nouveau dirigeant ba PDG na kati entreprise. Ngai be nalingaki na postuler nakoki fo na postuler je dois mettre ma tête. Zaki mo candidat ebele. J'avais un ami Willy Kwame. Willy Kwame tozaki osala na ye kwa collègue. Je suis allé consulter un ami peu de osala na ye. Si vous cher, voilà ce que nous avons comme un combat. Je ne sais pas est-ce que vous connaissez on a vaincre bataille dans un on ne t'inquiète pas. Dans un vieux mongo nigérien, on va nous aider à vaincre ces combats. C'est d'accord, on doit voir le monsieur. Tout c'est un Nigérien. Quand on a des conditions, on a tozaki na bana mibale ya mwasi na mobali liboso aza mwasi ya mibale azalaki à peine na 6 mois aye koyebisa biso makambo wana ayebisi biso ke mpona kolonga poste wana ifo na sacrifie mwana na ngai mwana wa mobali sacrifice yango ifo nasomba mpe ngombe akozwa mwana akoti na kati ya ngombe mama mwasi ayebaki te ntango aye na ndako makambo wani komosalama mwasi azali ndeti akoma koganga na bende mopanzi namei koconvaincre ye na bie tozwa bana mosusu. Ça c'est pour notre bien. Regardez un peu la famille autouti, eza pauvre et tout, on doit s'enrichir. D'abord son bien quoi, tout aux mbongo facilement à travers ces sacrifices. Moi c'est pas qui Kundima, maman, le monsieur a commencé à faire la pratique. Il y a des cérémonies à Pasoli, Bombe, Moulimona Bilamba, Bani, Kokotisima, Nakata di Bumuyango, Abani Kutonga. La casa de Pamwa, Jenga, la casa
bongo natimola libulu ya monene po bakokunda ngombe wana na kati bato oyo banda kotimola ngo batunenga monsieur libulu ya monene boye c'est pourquoi nayesi bango en fait ça c'est pour le poubelle c'est pas poubelle kuna na kati donc c'était un peu comme ça après bazwi mwana batie na kati ya libongo ya ngombe abandi kotonga ntango etikali mwa parti ya mokie boye naoki mwana socia on n'avait pas bien compris si c'est que ça signifiait mais c'est quand même passé maman comme dit la Bible les diables risés poster wana nalonga nanga mopete au moment où je vous parle maman mon enfant est mort je ne peux pas même gagner ces postes maman j'ai perdu mon enfant à cause de ces postes babima na poste oui maman Maman, c'était vraiment choquant. Total, vous avez le sacrifice, mais le sacrifice est abouti à l'autre côté. Maman, à part ça, les acquis de Makambo, il fallait se souvenir de l'Obakan côté. Ça fait un temps. Les lots, en tout cas, je dois dire ça. J'ai commencé d'abord par ma femme parce que les Alikambo et les Libota. Moi, si Nangaï, Tamoto, Balani. Azoki leki na bango ya suka kadete bovanda na biso maman pendant que nous vanda na biso nakomaki kozwa mwana wana kobima na ye elle était une fille vierge azokouche na ye lokola mwasi na ngai ça des rapports sexuels na divergé et aboti na bana mibale sa sœur ne connaissait pas mais j'ai eu le temps de parler avec elle c'était hier à Sololinaye ça siliki na nenga moko impossible maman je ne sais pas ce qui bon peut-être au Sololinaye parce qu'elle est vraiment nerveuse c'est qui elle doit monter pour ameka kosolola mpe na yo maman avec cette fille nous avons fait des enfants et au moment où je vous parle mwana na mwasi akufa na ye mama bana batikala baza epa ya koko na bango kuna esika akokolaka bango et depuis que j'ai commis cet acte maman akokoma faible sexuellement natelemaka lisusu te nalala banda baton ebele mais quand je me suis répondu liboso ya mwasi na ngai nasengi bolimbisi ye mpe aki asololi na famille hier c'était hier jeudi qu'on a parlé avec elle nasengi excuse j'ai présenté mes excuses à la famille et tout bien que ça n'a pas tout jusque là ça toujours en colère mais au moins pardon Nangai moi si Nanga accepté Kiango avec son grand cœur qu'elle a accepté quand même pardon Nangai bien que nous vraiment harmonisons et nous complété mais au moins Andima qui pardonne Nangai maman pendant tous ces temps donc j'étais vraiment faible j'étais impuissant je ne pratiquais plus l'acte sexuel parce que moi c'est ça l'a quitté mais au moment où vous étiez en train de prêcher là nauti koka sensation moko na nzoto na ngai kaka na pourquoi au moment où vous étiez en train de prêcher ntango Jésus
vraiment comme si ezalaki ya kokufa esekwi mbala moko nakikima leli na nzoto nakimi mbamu na toilette onakende koverifie nzoto peut-être nauki eloko kotinga mama à ma grande surprise namoni nzoto na ngai ezotelema yango moko sans pour autant nasalata quelque chose. Donc c'était vraiment imaginable, quelque chose où esalama te pendant baton ebele. Je suis devenu puissant, mais aujourd'hui, pendant que vous étiez en train de prêcher, qui va sensation vraiment un peu compliqué, maman. C'est pourquoi David, je dois vous appeler pour que oyo nayoki oyo to ekomelinga oyo ezala eyebama na miso ya bato pourvu que les gens comprennent que nzambe azosala makambo ebele à travers vous. À travers moi. Papa. Oui, à travers Yo non, eza pas forcément yo, mais na nsima nzambe azosala na nsima na yo mosali. Non, olobi mabe. Zonga malama, non, pas au travers de non. Moi, je ne suis pas Jésus. Bongisa malobalo na trabiso za mwana bikama yo yebi. Nzamba sala na bato au travers quoi. Au travers mama grâce. Bato bazo na bikama au travers mama grâce. Nzamba bikama asali ngangolo. Asala ngolo au travers quoi na ngo yo la ngolo au senti na moza À travers repentance on a bien, c'est ça. Nzamba asala bato ngolo à repentance. Ce n'est pas maman, c'est repentance. Les grands secrets de l'Ikama, repentance. Parce que tu as fait le sexe avec ta belle-sœur. J'ai compris que repentance, les force au moment incomparable. Merci, papa. Je crois qu'on aura le temps de parler ça. Je suis vraiment très heureux. Merci, papa. Le village absent. Le village a une bande à Moka place qui est tellement musical. Là, on a connecté. Donc peut-être dimanche. Merci. Moi, je suis à l'émission. Ok, c'est bon. Jésus-Christ, Seigneur, notre Rédempteur est vivant, la main cachée puissant. Dans la bikama, on a le bikama, bon saisi bikama de Kolabino à l'Obinabino. Pour que ma PDG, il a fallu qu'il a sacrifié moi, la chamana na Mwangombe, Bakunda Mwana Mbimba. Moi, si la yeba ndikoboye ninga, no bakina mama. Abi mama ta unatuni mama, baba chamana na bakotonga ni Mwangombe. Na singa mwana wala katale mama na mwana wala tete. Nakasi boka kilita mwana de mwana katala bembele. Bando ko abo bakambwa boy esengeli. Elo no ato sala YouTube. Tanga mwana bina no banoke mukileza ko beba. Kuma sisi que nzamba ngo bani ngo ngo na kata mukila lolengo. Moto mwana na sanga moto bote na kata Mwangombe. Ako kunde pe kotala. Bando ko abo ngo kitambo. Ngala mwana ki pape ba komela ngala kasa ki ka pesa nga pape. Mwana kama ka pesa nga pape abinde ko biso moko achaki mwana ni Mwangombe ala ali a bamola ali. Alingia adenusia. Bana nzambe likambo tuko na belele. Pero wana wili wana wili kwa mwana wino ya. Utunusu ayi relation kina mwana wili kwa. Tangu mwana wili na kama PDG na CPD na le akama tomoni na le militaire la fonction. Ata moi chef de poste na bichi ngobila ou bien la rapport. Mais bon, tu as sacrifié moi, tata maréchal personnel, on va faire comme avatatrice, mais tata José Ndou, il est le directeur général. Dans la vie, merci. Oh, elle est présidente de la Kumba. Et qui ne l'a commis à José Ndou. Ayamanga na ndako na yenda la présidente na papa Talamoto.
auna ibula mibuna mibutata sokoko kanisolo tsaya ta musika abina uchokota mama problème yalite akontine ka musale na ko rapport soka kama mama sa musale me chichota na ko tsaya effectivement ali ko tsaya Joseph Zunda ko tsaya il dit quoi chef de force à Osaka la beach d'ailleurs on va voir comment chef de force à Osaka la rapport Joseph Zunda la bombe mo tuna mais motoyo akundi mwana la kati ya limu mwana sasa motoba popo mapedeje bande ngabo ngoko likambo tala likambo ko ko yebisa mombondo mo yoke lo teta ba demo ma kofi fo yo kangola mala mombondo mo okundi mwana mobesu et position de même te kokondolo na likambo non je pense que non et le ko bingi kizali nini ezali repentance abengi mama Grace Kalanga mama oyebinga nga tata songolo ya tangi na koma nga tata songolo pakala mama ona wengine ngi na koma PDG mama na ngai makamanga na salati lelo na botaka te loko moto to woti mwana moko akufi mama mwana nga na botaka na mobali ya 6 mois la nganga banda na Nigeria nganga yena kisasa makalanga nanda unangana na vanene kitambo wala mama nanda kunangana yo yebi c'était ya lidame ya ki wana mama tata na bisinga bisoko ngozo penza e ratete sacrifier mwana no ya 6 mois au sacrifier mwana ne vande ko babolingo vous vous rendez compte tata na somba ngombe basumbi kabaka ngombe amobali tata wana zoroba abi mama Kalanga tango moni kingana mama ni Nigeria na kozo nganga na Nigeria yi nganga na Nigeria tango ye mama nganga dubi ngaka mwana no mobalo ndoko sacrifier elo ko salanga pas makalanga apasoli ngombe libumu mama apasoli afumoli libumu ngombe ngana mwasi nanga mutakala na kati ya 1h du matin mama to kamata mwana ya mobimba mama Kalanga to kotsa mwana na libumu ngombe bakoti mwana libuma ngombe bandeko batongi libuma mwana vivant mama koloba mama ngana ki mwana kota bozo ka bandeko babolingo mwana vivant batongi ye na libuma ngombe bakoti si ye na kati ya libulu na ndako na mama na pakoma PDG yango pe le côté lelo to koloba mwana ya kate elo côté alaki wana na nini na Paris souci nezalaki a témoigner boyoka bandeko babolingo bo siko yebisanga tu prends ton fils de 6 mois tu le mets dans le ventre ya ngombe ekunda mapokoma akomi PDG te le côté tata yo akimi leloza mais gloire au Seigneur puisque atubela makambo yo tozana na bendele na radio bendele boyoka lisusu yango bandeko babon vous vous rendez compte siko yebisangai ce qui bikamo ete mutola lukiba délivrance à côté ministère à côté a beta ka bademo makofi ka demo soselera famille nga bademo etanga ko kolanda bikamo bine makalanga malam tata na tanga ko tatola to ko tubela to zaki na radio bendele vous vous rendez compte des choses comme ça siko yebisanga tango bato bazo ya na bikamo na ba crime ndenge wana nzamba ko kama wa kolongola bana ba condamnation makambo ebele na ba frappe makambo ebele siko akosala ni papa il faut attendre na sengote il faut ka ba sala la réaction no muni wana ya kosimbanga ko ganga nini et la vraie délivrance vous allez tango tout bela bon vraie délivrance c'est parce que tango tout beli ngolo ba ke aux décisions sincères ko ba ke papa j'ai péché contre toi pardonne-moi. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon a changé la mort dans la vie de David. Criminel. À cause de ma guerrier, a libéré le peuple. Tout sauf ça, a déclaré officiel. Je ne peux pas. Criminel, il faut me lapider. Et quand cet homme est allé chercher la face de Dieu, Yangana Bibengi, le tout-puissant, il est le tout-puissant, il est très puissant, puisque nos condamnations, puisque il y a une condamnation, la libération. Amen. Effectivement, je crois que c'était important de revenir un peu sur ça.
va comprendre il soit facile parce que on a ba image on lokola neti moi musique mo ko neti kelemba bato mais je crois qu'il fallait quand même maman expliquer parce que je crois que sensation là bato ba ko vivre voilà bato peut-être balanda bikam te ba comprendre te mais bo balanda bikam ba comprendre ba comment au moins moi nanga yo landa bikam là on s'est permis na moi nanga didi pour nga la kasa di maman la landa kayo ça me fait du bien la landa kayo maman to comme funga la biso so parce que tu kolanda bikam ou tu kolobango sko papa et puis pour na makamango ça les mandenge wana moi na nga limbi ça qui facilite et ça qui facilite ou puis ba menace combien ngana zui na ba WhatsApp na banini na to zakino na kati ya ça il y a deux personnes moko akimi o akila ba pousser ba pesa ki o musuza tika oui na kena ko bloquer porte na bisaki en fait oui mais que flèche siminga penda pa na santa ki flèche pa na barre na zoko pa o mususu na zokinga penda na démonstrer parce que na ki moisson na ki na nzambete ndo mona na ko wana e bokumbe ambulance et tout ça là ndena keko bloquer porte na keko kitisa Jésus na bisoki kaka o meko bima mais parce que mi vale moko bima za na ba pousser l'autre moko bima qui l'autre c'est qui a se repenti to bondelier et tout ça peut me kola suka dimanche ya ki na zina mafuta na to bonda ko mi mona bikam quand na ba batindi bino ba ko frapper awa mais batindi bino za ba récupérer bino voilà c'est ça papa voilà c'est pour dire que ce n'est pas facile babilo ka bongo c'est vraiment ils la ka j'avais fait beaucoup de sacrifices pour la Milulo papa. Je fais beaucoup moi-même moko sacrifice on a ça qui n'enzambe na ba qui n'enzambe na bitata omimonisa. Yangwana papa ça ne sert à rien. Ba témoignage chez ça son papa limi amoni moto akoloba na lobi mama la belité. Lokolo nanga gauche bandaka kokonda mama grâce na bela katelo kotitie kotika l'esquelette inda noir lokola likala. Donc comme likola munene na likola moke. Alors abi mama na kota ki wana mama ngai 3e jour na zongi mama gastango bondeli mafuta oende so mafuta ke mama na lokolo wana na pakoli na lobina sambe mama la bona 6 heures moins bona kile ko se soulager mama na mona musuna lokolo ya gauche na ya nini ezongi alors famille mobimba to basala ko la kata liboma papa ezongi normal parce que eza condamnation ça ce n'est pas Dieu. Alors le Dieu véritable sa bouche n'a jamais menti. Alors mi Lazaro sort du tombeau sort parce que Lazare avec qui est mon ami je voudrais être comme toi il fait kokisama parce que Lazare il so begine na komokeni na saloroni je voudrais être comme toi Marina malata pas comprendre quitter. Donc, ce ça veut dire ce qui est sur ce que tu sais. Quand il nous dit qu'il est, Dieu est capable de changer ta situation. Tout le monde dit tout ça qui n'a qu'à te bélir le coin de stade. Maman, ce que Jésus a quitté. Ngai moko comme na tourna na kota 3 jours na ko préparer mes loulou na mona kambara moko papa ranga na ça qui premier jour puisque na mabungisi nanga ya lolenge nanga tanton boye ya 3 jours na ba ina koti sec nzambe o révéler nga des choses cachées nzambe zo révéler nga na mimoni na za na kati espace na micro batu baza na stade ya monene plein de monde papa ngesko qu'on a likolo espace mona si micro na zo ganga Jésus Christ Seigneur papa na tala boye na ma pata boye pour na mona Christ likola punda azoganga je suis très puissant plus que vos condamnations ta condamnation allez akoganga atinga kita papa na kiti lokola kitaki na sincère les psy qui mobana ngabi makamno so ba révélation bonjour to ki likola ngomba pour témoigner c'est vrai moi aussi Dieu me confirme ça abi kita yemo kwa bande oganga ngone sko tango zamba ganga lobike il est plus puissant que nos condamnations na otikala parce que nous avons des condamnations terriblement na ngali na kotikala même yo la question ça qui ne sait tu as senti la présence de Dieu papa et c'est ma makasi maman grâce Kalanga c'est vrai na milulu wana il y a 3 jours il y a aussi parti où il fallait oyemba aussi tout le monde CDP bimi mais quand même il y avait quand même pas un problème avec bateau avec accompagné je crois que
ça n'a pas vraiment tenu qu'au bête spectacle niveau prévoyaki. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Bayemba qui très bien, accompagné qui très bien, mais ngande mutuna jija qui ango komo nango ke na sala qui calcule à ma vie. Parce que les 3 jours c'était pour le message, pour la prière, tout ça. Donc na sala ngona concert et aussi mbaté. Concert de Seigneur Bananzambe baye, concert kayango baye kokota concert, na beti malembe, mais il fallait que Bananzambe baye au parole puisque les samedis là il y avait la présence de Dieu. Minga maman na bango na santa qui présence des amis à niveau alors on a l'idée qu'on perdre to perdre opportunité on a té parce que to kota na adoration ma louange ingeza lokole donc na ngai to profiter la présence wana nzambe zamba bubula mili mo avio tout misa bana nzambe parce que j'avais senti ça c'était terrible papa on m'a il a reporté na vite au sala concert balasima
Voilà, c'est quand même précision, mon gars. Détail, et puis de l'autre côté également, livre aussi, ils allaient toujours au Yokomaki. Donc, livre, ils allaient, bah, CDP, Bimi, livre, ils allaient, ils allaient, donc ici, là, qui, dimanche. Bazangaki. Mais le problème est puisque tout ça, dans Miloulou, sous la France, il y a des champions. Et c'est un message. Voilà. Je pense que le livre peut causer là. Effectivement. Alors, toujours pour ça, on prend aussi cette première partie. Donc, il y a Miloulou et les cas qui ont fait tout le monde politique en Boka, on a passé situation pour le lobby, au sein de l'épée en Boka. Et na nenge o tout le lobby, na makambo et les cas qui ont battu au bateau, on a besoin de retenir l'anima. Bateau bazo landabiso va retenir boye, va retenir que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le moment est compliqué, le moment est grave. Tozana tamoko ya malamute. Diable la zone landabiso tango nyos ko changer ma stratégie. Les diables, ils rôdent comme un lion. Chercher à qui dévorer. Zabola zola la terre. La question pour moi, mais vous et moi, Dieu nous a fait grâce. Tout le monde est là, makamba Ukraine. Ndenge zokende. Tout le monde est là, maladie. Ma médecin va comme ça, nous avons dit, botia ekuna zela kufa so kufa. Botia ekuna zela kufa. Ça sous par ya okende boté. Botia ekuna bien. Voilà, mutaza gravement malade. Ba mekana kotala. Comment on peut l'aider? Non, les médecins, ça devient leur discours. Voilà, il te reste que 20 jours, il te reste que 30 jours. Donc, médecin à Koloba, à préciser par tes points. Mais non, nous avons un médecin par excellence. Oh, il y a la condamnation. Oh, il y a le binabiso dans 4 Jean 14, verset 13 à 14. Si vous me demandez quelque chose, je le ferai, je vous donnerai. Demandez-moi. Bien-aimé. Donc, elonga na wakaka ngongezali malamu te esengeli na ngonga otozo ba disposition ni ya okende koyoka bisakoli parce que si tu n'as pas les stratégies de combattre ton ennemi, l'ennemi va te combattre, va te battre. À ce moment ici, distraction est arrêtée puisque situation qui est malamu te mon nanga les gens qui est malamu te ba totos aller veiller. Toti kananu mokili, le monde de vanité. Mais bien, mais toti kananu ba haine, toti kaba jalousie, ba loba qui ba sala qui osaka limité. Comme tu es là seulement pour que ba loba qui kuna nini, ndengeni histoire, ya Coutinho Fernando ndengeni histoire, ya Mama Gascalange le cas que zene, ozelaga échec. Non. Mais bien aimé, moi j'ai expérimenté la main de Dieu. J'ai expérimenté Dieu bon. Dans il est le grand Dieu, nous sommes les petits dieux. Venez, venez écouter la vérité. Le diable existe. Mais bien aimé, le diable existe. Zabolana masekena mukila quelque part. Non, le diable est à Owana. Pirio 70 ans. Oh, tamolani. Oh, lianokolala. Pirio. Alors, moi, j'ai toujours aimé de montrer mes frères et sœurs, les amis qui disaient Napir Mama Karanga, qui dormaient avec moi, qui mangeaient avec moi. Puis, on appelle ça un témoignage. Venez, venez, écoutez, nous avons encore 3 jours en France. Mais bien aimé, 3 jours. Et nous avons juillet les 11, ton père Sabino Badati. Tozana, Miloulou, nous sommes les gagnants. Zamba Lobaki Nengewana. Alobaki bongo, alobi na Lazare, tu étais dans les tombeaux, maintenant là, tu ne plus dans les tombeaux. Bandekone balingi baya pour délier les. Alobi na bandekone abi non, binoté. Abengi, la disponibilité, déliez-les et laissez-les aller. Rachetons le temps quand les jours sont mauvais. Ngongo ezali année o ezali année ya mutu kolala pongi te sola li pongi problème na yo. Parce que situation ezali na kati ya bana na yo, nzamba za capable ya kubuka yango. Situation ezali na kati ya foyer na yo, na kati ya santé na yo, na ba projet na yo, Dieu est capable. Il est capable, notre rédacteur. Donc, comme on a vu, c'est kabana na Zambie qui rachetons le temps quand les jours sont mauvais. Approchons-nous. Approchons-nous du trône du Père. Il est là. Et il fera.
Amen, amen, message moi qui toque Maman Grâce Kalanga. Parce que le but 3 jours sur rendez-vous à Paris, dans le mois de juillet, et ça, oui, Nazobenga toujours Kabana. Oui, il y a mon père spirituel que j'ai rencontré. Voilà, quand je parlais, dans Nazo Loba, que Essenel Tokuta, la chose Biso Bana Bikama, parce que nous sommes les champions. Journée, on est allés journée, champion. Nzamba Loba qui n'a moi soit Simba qui est. Alors, va, ta femme t'a sauvé, allez témoigner. Et on a Nazo Senga Bana Bikama, Banso Tozalaki, d'abord, le témoignage de GC Bandi. Dimanche, nous sommes des champions. Dieu nous a libérés, il nous a restaurés, il nous a visités. Ce que nous avons 3 jours pour la délivrance, puisqu'on ne peut plus être bien aimé les gens qui sont dans le prison. Non. Nous sommes les champions, nous sommes de petits dieux, nous sommes la tête de nos laquais et nous vaincrons avec Christ. Nous vaincrons. Il y a les champions, mais je vais développer. C'est le moment, c'est le moment de revendiquer mon droit. C'est le moment de revendiquer. Tu dois revendiquer ton droit. Parce que cette souffrance-là de Jésus, ce n'était pas en vain. Non. Mais comment toi, la souffrance-là, ça continue? Non. Si ça continue, c'est pourquoi venez. Ces 3 jours-là, venez les champions, nous allons connaître. Et nous allons comprendre qu'on ne peut plus être dans le chèque, on ne peut plus être garé, on ne peut plus. Venez moi votre moment, je vais vous expérimenter comment ça se passe. Donc cela veut dire à la rencontre de Tout-Puissant, Dieu te libère. Tu dois être calme maintenant dans ton foyer. Surtout les mariages, mes bien-aimés, surtout la richesse. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme soit seul. L'homme quittera sa famille, son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Zabola lingangote. Zabola lingozala mobali teo. Ozala yaye. Tango salinga kwayo aye. Tata. Tango so moi c'est abutu. Yandoka linga kwayo aye. Mais ce que vous allez faire marier. Nzamba tele makabunda ba couple. Olali pongi. Nzamba zo bunda. Yamana venez. Et ça toujours kaka na cadre la ko dévaler. Ko dévaler. Bien aimé. On doit savoir comment on peut revendiquer notre droit. Parce que Jésus a vaincu. Il est le vainqueur. Alobi bongo ba nazambe. Alobi bongo. Tout ça sous tout à coller la mi bondo. Jamais. Il y a un homme qui n'a pas la vie. Va. Ne regarde pas à droite ni à gauche. Ésaïe 42, à partir du verset 10. Alors, quand tu as la droite, quand tu as la gauche, tu as une stratégie. Moi, votre maman, les na monde wana, banani na laki kolonga bango, banani na laki kolonga te. Mais maintenant nous sommes les gagnants, c'est pourquoi qu'on raté te na milulu wana bana nzambe ya juillet na kata 3 jours wana qu'on raté ngote. Papa li makotia affiche. Affiche ezali wana kotia mokolandango adresse makamyo surtout nazali susu na bino tout de suite na juillet bana Suisse pe bazo bongisa bana ya Londres pe bazo bongama bana ya Canada pe bazo bongama la tour du monde hein na pesi Marie de Nazareth mbote na papa mabis kuna na Canada bo banda déjà ko bongisa puisque année ezali année na biso Nzambe apambola bino. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédacteur est vivant, il est merveilleux, le roi des rois. Merci. Merci maman Grâce Kalanga, la message il y a Kitoko. Je crois que Batoza Rolanda affiche pour le rendez-vous à juillet. Donc besoin de les 3 jours où ils allaient également prévu. Donc Batoza Rolanda avec adresse donc bon retenir déjà en gros. Donc à la mi-était mois de juillet, maman Grâce à la France, n'a pas la moi pendant le coup de radio. Alors, pour aussi ça, on a mis tout un dossier à Mboka aussi, parce que nous sommes aussi pour Mboka, mais tout ma casse na est maman Grâce. M23 est tombé qui vous n'a,
Simanango Bawande Bazali. Tout ça donc, Bitumba, Makas na Este, on a évité Yourubani na Makaburi na Mabiso. Nasi n'a pas sa réponse. Tant que Joshua Tamboli n'a pas infiltré, touché, pas frapper ça qui n'est. Et lui n'a Josué résistance. Tant que Makambo soit pas Katambo Kanabiso. Bateau bazo boma biso bateau baboma biso nde bango na bazana tilelo. Yo landi Joshua sarakini ayungulaki. Joshua kamata kale. Bao nyoso ba bebisa kale ba nyoso tout aller dehors. Et puis Bible le bini nzambe aboma ki bango. Nzambe aboma ki bango. Joshua tikale ki na moi ndamba bato o bazaki na communion na nzambe atambola ki na bango. Siko yo ye makamba est. Ba nani bako boma ba congolais na est. Ya solo ba rwandais bakoya d'accord. Papa yo moni ndako ndenge ya libo obombi coffre na yo. Moya molili. Mon père koya solo papa li mana molili wale bake coffre za place au pas kotaïba. Il faut pas la kisser na moto yo. Yaza kolonda ko tout ça la yaka coffre za place sur le paka. C'est ça l'histoire du Congo. Notre président actuel a jamais continué à battre on a encore le tama ina monoté. Après jamais que Nico sa bonne relation Nico non jusqu'aujourd'hui bazar partout le militaire là c'est eux na parlement batondi na gouvernement batondi non ngala zota la kama Mobutu azalaki papa vunda azana batuna eti batuna ye suki ka bugo akoba bioza mbando za dola le baby yo tikali zero ngala talali kama mamekila na kasaki ya black tena ne patata na pakata mamekila zonga pouvoir te baye belé bemo na baze belé wana so na mando tamba komona bango na talali kama be jema baze belé be jema ze mona ne motema une petite connerie finish n'a qu'autant même l'armée petite non jamais Monsieur Bakarango tous ces pele mo que nous interview tateli ka général sur à tout le monde quand on a on défendre yete et sili nae abuo pia parce que le bino ngane sili papa ce que je kamata décision pour le peuple ne respirer sa dictature jamais. Est-ce qu'il y a un début de papa plus de ceux qui commettent de fausses communes? Lelo, dans la lelo, on a sango, nuye makamwa na nyoso tout ça là pourquoi? Mokonzambo ka décidaka, aza au sommet makamwa surtout, ce n'est pas dictature, puisque ba lobiango, ba biso que mongula na ko tali sentiment ko barre, ce que barre était ko barre, biso to za besoin ko barre ba tout tika bato ba sala prison tika bato ba kanga bango tika bato à ce moment là papa ce qui makambo le mokonzi akoti a tele bango za ba conseil à malamu papa que les kamboza oui te confie les kamona nzambe ngala lo bangoti ngala lo bango toujours na lo bango ko sala délivrance nzamba délivrer o tika lo vandi croiser maboko o binzamba délivrer ba pesa kambo zo délivrance c'est pas nzambe o nzambe asa kangolinga o vandi croiser maboko kitisi matama o luki musala te ba stratégie te maele te ni te yo moko après musala ngo ko kitelo wana to kufia kimboka na maboko nzambe d'accord ce n'est pas fini tous a des choses tous a spirituel tous a physique tant te confie moka na maboko nzambe oui tous a l'esco éveillé nzamba lobi le solo kata malobala nzambe alobini alobi bana na ngabo zale veiller puisque monguna konguluma akonguluma fils lobi angote notre ennemi notre adversaire azako roden ndenge nyoso yako lelo so to komi makambo papa na kobombelote puisque président na bisope na kolobani na éviter ce qui ignorance ce qui sentiment ce qui ça fait mal. Ça fait très mal. Très mal. Justice c'est la vie sur la qui que muto a bomi. Li kamachebe ya talango li kamamuto ta eloni yo za commanda spero za décision. Tango debulani na bato na tout ça là. Kamata bakaba bolandela. Mobutu c'était comme ça to mona makamba ko sala. Fiza na bambuka musupe to ko mone ko salema. Mais c'est quoi? Tala lelo pa to komi. Talasko lelo et pas été commis bakangi président makamunyo surtout basa bobasa tala lelo pas été commis mais à ce moment là passé ah ça basa ce que to salane ce qui na minute wana ka papa balobi ke bon maman ton na musika
tango za musiko bomi moto ala pe ça pemene tumanda côté ceux qui ekomi pemene tumanda et ça passe papa biso ba mususu ko potela wa bakangi hote bango kaka bakalanga mwana zengwana ba Mobutu ape suka na Fatibo eto saneni mabolongo kana seto ko bondela to bone metala lelo to za wapi tala lelo to zali wapi nde makamonga na lobelaka mokonzi na biso akala maréchal poto longwa gbadolite na kawele 2 jours après quoi malade na ndenge memaki tina kufa boy okende lobele makambu boye soki batune wana baye eleki boete ezaki botika le même batongo batundu wana bango wana bazawana ba professeur vundwawe les mêmes batona okende se bi papa o membile batu balobele bakabe ya solo ya suta boko pesa mkongo boye ate yo sa confiance na baluba wana donc papa suka kide ce sont les mêmes personnes ce que mon ancien président batundwa azana bango parce qu'il y a que basa basuka bastate basa na pitié na mutute o ba rendre que maréchal vieux ba rendre bango na lopi bazoko ko banae mais notre président actuel ana makokino d'abord mwana nzambe pona kwa kotika bato basali makama abebu tout ça là non azana liloba moya koloba soki alobaka il est 3 ans aujourd'hui soki alobaka tanga kota après une année tanga moni bakomi ko humilier de tanga ko soit décision stana lelo mutambe ya mande fois pembe lelo azongi na place azotala papa makabo le ba lubumbashi na ba tala makamo à cause de qui siko yebisanga le président actuel makamo sana maboko na ye ezala ngo nzambete nzamba lobi bobondeli. Mais si on a la PCB, il nous a donné la sagesse, l'intelligence et puis le discernement. Il y a côté les mains. Je prie pour mon pays. Na qui na moi lulu mo na kamo na sa lokola banda lokola ba dialelo nzamba binanga di kamo ba beton wote na muno konote parce que le kamo bo sala ki ango na ba Mobutu soko zongi sango lisusu yo mwana mobala no ba ko so bonde la ponaye awa ba flatterie soko meki ngana banga nzambe papa nabi papa pardon discours oza la raison flatterie au nez et tia Mobutu passe ya mokolo le et sukisa papa merci. Je suis là pour prier pour mon président, je suis là pour prier pour mon pays. Mais ce qui les Kamozali Nzambalobi, ce qui les Kamozali na président Nabino, qu'on kende goto, l'opéra est vérité. Que tala les Kamozali boza, to komio, to sa, est-ce que comment papa loba, ngai maman de la 24/24 musala Nzambe. Ce qu'on a dans le thème sur ba audience. Na yako zo choc pamba, yango no moni papa toujours lomba kaka Nzambe, Nzambe ayebe pa ko. Peuple yo ekobika tata lobi garde silence mon peuple nakoka kolela mino butu na moyi nakotelema nakosikola bino akotelema kaka pona kosikola. Merci en tout cas maman Grace Kalanga mboka na biso kotelema kaka espoir ezala kaka malgré nous surtout ça ko subir actuellement mais mboka ekotelema kaka un jour. Merci na message kitoko donc on a suka vraiment à cette émission. Merci na bande oyo bolandi biso partout à travers le monde, à moins qu'on baxe là, comme on va vraiment merci na nyonso bolandi biso comme maman lobby Paris du sous dans mois de juillet besoin on a affiche wana on a toujours na Paris wana pour la bon peut-être ba qui pété bon on peut ba quitter aussi hein ça sera si ba sous ba tungi sami ba benga maman mais c'est l'occasion également à la maman donc dans mois de juillet na adresse au moni wana na ba date vraiment fixé wana donc rendez-vous est déjà pris. Merci en tout cas na bino nyonso, merci na fidélité na magam nyonso pour la musique Bozali et à très bientôt la prochaine numéro. Merci et bye bye.